esengo etondenga motema pona ebozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi émission ezwi na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino tika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota mabino tokofungola basango ya mokolo mwa lelo to analyser bobo mesano maloba ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alobaki bongo na nation congolaise pe tokoyeba pena kokota kotalisa bino mwa makambo mike oyo ezali bongo komoleka na se oyo bato bayike bayebi penza te kasi bandeko mosusu pe basili bongo komoloba ete esengeli to milengele po ete bango bazali komona ete mokili ezali pe malamu te ke baikongomani banso bazali penza komolala kasi yambo penza tokotola makambo na biso to analyser ndenge tolobaka awa na kati ya chaîne na biso ya Libération Océan du Congo ezali esika oyo tolobaka manso oyo lobomaka na se na libeka pe biso tobimisaka yango na poisa etumba tozali kobunda bobele ya komoloba bosembo pe bosolo na tina ete baipeple bakangolama yango ezalaka chaîne auto analysaka ensemble tozali boko mobiliser ko sensibiliser pe ko analyser pe ko tombola peuple congolais pe ko longolais na kati na bolema merci l'équipe pour la té pamba té pe prompt rétablissement na yo tozali bon komo benga na po urgence ezali bon komo senga mana nanga na kunya dolanga itika ete nzamba pambola bele bon aux États-Unis na mboka yanga mokonzi pe merci encore une fois na équipe na yanga mokonzi plutôt po ete mana nanga na kunya dolanga bazali bongo na mboka équipe pour la té na États-Unis d'Amérique pe yanga mokonzi na Angleterre to benga no lelo po ete urgence ezali bon komo senga kila médiateur otake tumbana kane konto bokila lekolo fam pekato na akene na banze to komona bongo bobenga ngai na ebita musoza ki pe na occupation kasi to benga le poete urgence ezali ko senga so mona mère de Brino mongolo to mo maloba la tindela ki yo ezali bongo Autriche ta ko bona pasi kasi urgence esengete esengeli to solola merci na maman Célestine poete ya sa boki aye pe tozali bongo komobela JKM le number 1 au CA de la presse congolaise na banze te bozali bongo la France papa Michael to komobenga na po urgence ezali ko senga esengeli to la mo misolo pambate po ete tokende ke kokoto pe kolonga pambate sa misolo eloko moko kosala te na banzi ete bolandi mona mboka Félix Antoine Tshilombo alobi ete esengeli badimine pe mwa misolo na bango po ete bapesa bongo na bafardc cela veut dire misolo ezali important na tango oyo tokomi pe na etumbu tozali moko bobunda yango toli kobela bilo banso ba oyo tozalaka bongo elongo papa alfred na mama Clarisse na Canada pe bamama na biso nyonso bamama ya moto mojali tokobenga bilo bamama missionnaire na plus ronde ya solo passe ezali kasi bobunda bobele anita babe ifo kuyo moto pe bakoka lumumba pe Guillaume Ngango lao na Belgique tokobenga bino banso pe gilomboto na Pointe Noire pe mama Nancy Bofo tokobenga bino banso penza tokobenga bino mama Bonheur osengele tobenga biso mama pe mama Eugénie Zemanga papa Valérie Petelo président Valère Mangituka bino nyonso etumbala bino ezaka bongo ya République démocratique du Congo na banzi ete bino banso biseka binso ezomi bino soki etumbala bino ezali bobele libération ya Congo pamba te bino banso na mikili ya bapaya baindo pe ya mendele bozali bongo bobele kolela ete ekolo webino ezo bonsomi kasi ngonga ebele mipona nini te okozanga kobimisa loboko na yo na police na yo po ete osunga bayikongomani batelema pe baresiste na kati na makambo ezali bongo ya mabe bandeko balandi tokei sikoyo to analyser maloba ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alobaki bongo na nation ya solo na banzi ete botali epeza pe na morphologie botali bokomona ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ali bongo na pasi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo makili ali bongo komotanga pamba te alobi mboka langa penza ya solo bazali komobotula yango tango mosusu soka sinaki badili na ye to pe soka banaye ko swana bato ezalaki tango mosusu komona lokola ke makambo ngo elima seki kasi na banzi ete na kokwe ya Goma mona mboka ningani alobi seke ngai nde bato baza ko viser ngai nde bato baza ko attaquer cela veut dire bato ona zalaki na bango malamu nde bango siko baye ko zongisela ngai mabe pamba te zala yuda sitanga tekaki Yesu amonaki pa likambo yango lokola ete na sale bango falso na teki bango Yesu azali na makoki ya kompumbwa po ete azali bongo mona ya mokonzi kasi tango ya tekaki tala Yesu ye wana akimo komokufa pe pasi pesa li mwana mboka Félix Antoine Tshilombo lokolo ba te ya solo ta kona yoka la kana bino ta kotosola kata kona ina posa ya kozala bokonzi ndenge batu na ye bazali kumoloba atika la seko Kongo za la royaume soki ya longo kokotisa bongo mwana na ye maloba wana ndezo sala pasi na bakongomani yango na zozo musela bino kabu ya chana no maloba wana
bozali bon komo tala baloki o pe bazali bon ko bepisa mona mboka Félix Antoine Tshilombo o esengeli mona mboka Félix Antoine Tshilombo atia bona baboloko pamba te tala maloba ya boye ekopesa nkandela bayiba oyo bazali na bokonzi te ekopesa nkandela ba oyo bandeko la bango bakokufa ekopesa nkandela bakongomani pamba te bilo boli kosepela tala maloba bozali komobimisa mais entre temps botala makambo oyo ezali bon komolekala ngambo ya IDPS cha vidéo. Voilà. Montu Oy Babeti, c'est les petits frères. Il y a conseiller. Conseiller. David Moukeba. Donc, Oy Babeti, Oy Babeti, Boy, gravement. Les qui a David Moukeba, combattant à Tongo. Oy Moni, Bazako traité. Azo Sanzamaki. Voilà. To éviter ezali ba milice donc ba combattant bazalia moi ebele précisément ba yebisi biso nani balobi comment nani Mandela na Pasingo bangonde bino bomona ki bango bangonde babeti baso omoni il y a bien placé parce que Pasingo azamwa mukuse boye yende mutazaki ne kiri wana zo coordonner batona nyeso ba Mbuya zanani Mbuya za garde corps à Kabuya Pasingo wana za maître ba tambola kana Kabuya wana bangonde mutu ba beti beso nyoso likolo ya balcon kutu président kata asili si kutu discours Mandela zanani Mandela na zanani Mandela na éviter so zanani proche ka ba proche nyoso Kabuya donc ba recruter batu comme mususu nani voilà oyo leki ya conseiller David Moukeba, conseiller président de la République, chef de l'État. Oh, bah, Betioy. Voilà. 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 Oui, bana babeti babetio. Comme nani? Oui, oya garde ya Kabuya na ba police ya latsaki tennis civil. Bazaki na kati ya assemblée. Na kati ya assemblée. Makamane sema na kati ya assemblée. Oui, ya ba jeune ko bazo imba l'hymne national. L'hymne national kutu. Président yembo de la République a moni événement na misu na ye. Donc za muto ba ko betele so te po moni on likolo na ndenge na oganga likolo. Kasi munga mutabeti nga likofi na kingo apasi koyi Mandela mutalakisa ki abi ranger oyo bangonde batu bafingi Kabuya tout ce to fingi bino bafinga Kabuya to fingi eta ce to le big président tala makamba parti est-ce que to fingi mutu ya komi kombo ne komi tala makamba parti eza mawa président tala makambu vraiment voilà na bato ba betinga ou bato ba betingai babotolinga na mbongo ezali mbuyi nde ba menacer ngai na téléphone musu ekei mbuyi oyo azali rapproché à Kabuya capitaine mbuyi balataki bon ba tennis civil bazaki na ba policier wana balataki bon ba tennis civil ba koditi na kati ya parlement ko menacer biso moyen ezali te donc bitumba moko ya somo na tango limi di parti zo kobeta ba menacer biso somo moi kolobisa te donc naza déjà touché awa na minute donc biso tokotelaka baprison tobana bagrâce mpo na intérêt Kabuya mpo Kabuya biso bato tobundi lite mpo Kabuya aza komenase biso azwa so bakuluna ya PPRD na basoda oyo ki baza te basoda te balati mo batenie ya uniforme ya basoda bamenase biso somo moi kolobisa te donc tosengaki na mokonzi ya mboka na batala problème malamu donc mbongo oyo nazali nango na poshi $100 ekei nazongisa bino bililingi oyo po boyeba ete kimia ezali te na ngambo ya IDPS soki bango moko parti au pouvoir bali na kimia te po ete bakomona makambo yale malamu te misusu bakomona ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akotambisa mboka malamu te misusu bakomona ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo aumela misusu balobi te bato bazali nzenga ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo esengeli balongwa po ete bango nde bazali bongo komobebisa mwana mboka Félix Antoine Tshilombo sikoyo bino moko bozali koloba nini tokei na maloba na ye asengi alobi esengeli toyokana toboyi tribalisme toboyi bokaboli mpona ntango oyo esengeli ete biso nyonso tozala bobele na elobeli moko oyo ezali korepousse barwandais
oyo ezali kotindika bato nyonso bazali nsima ya Rwanda pamba te soki totindiki Rwanda tokotindika bato bayike mpe tokomona banani nde bapesaka maboko ata kotopomolaka bino bondimaka te bino bozali kokende mpona bango mpe bobengi bango badécideur bopesi bango koma monene bakodécide contre banani pays oyo eza indépendant bato mosusu badécidaka likolo nango bato mosusu baponelaka yango mokonzi bato mosusu baponelaka yango lelo yanga kobika vous trouvez ça normal ndenge bino bolobaka lokota français papa Denis nakobenga ona yebi ete santé ele malamu te kasi botia bobe liboko bobunda bobele etumba yango pamba te tokende président asengi unité président asengi ete tozala vigilant président alobi tant ngonga ezali penza malamu te l'air est grave et grave et grave mwana mboka Félix Antoine Tshilombo na kati na ye akolinga aloba maloba mosusu kasi moya aloba yali te pamba te ye moko ayebi sika mituna ezali est-ce que mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akondima tosala dialogue? Est-ce que mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akondima kobenga bakongomani bafanda esika moko po ete bakata likambo po tozala état d'urgence parce que faut tobunda parce que faut repousser ndenge tozali koloba boye troupe rwandaise ezali boko avancer vers Bukavu bango bakosuka kala Goma te bazwi Goma s'installer mais bazali siko kokene vers Bukavu toka message oyo alerte alerte alerte. Très chers compatriotes, bonjour. Ezali, le communicateur de la République, Messier Wazalendo. Et donc, nous venons d'urgence par rapport à l'information que nous avons reçue. Très chers compatriotes, nous avons toujours dit que soki biso toleki pona kopesa information toyaka pona ko luka babeze te toyaka pona bato bamona biso te mais nous venons pour la défense de notre pays. Très chers compatriotes, l'heure est grave. Après des hostilités, il y a Goma, M23. Objectif na bango ezali kosukela na Goma te. Il y avait une troupe, il y a ba terroriste, il y a Rwanda oyo batikalaki na Minova. Lorsque je suis en train de passer mon émission, selon nos canaux des informations, mes caméras me témoignent, me disent que Batouana bakamatani lisusu bazokende vers Bukavu. Très chers compatriotes, toi qui vas tomber sur cette vidéo, je vous supplie, je vous demande, please, veuillez partager cette vidéo et comme on a bakonzi yamboka na biso tozo sala masekite. La situation sécurité de notre pays nous préoccupe tous. Voyez la tenue que je porte à cette heure, c'est ce que je ne porte pas, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais si vous me voyez comme ça, c'est la colère. Et donc, passe ce message. Vincent Karege déclare que les rebelles n'ont pas l'intention d'arrêter leurs offensives dans l'est de la République, à moins qu'ils négocient avec le gouvernement. Très chers compatriotes, les Goma, les Minova et les Bukavu, c'est 145 km. Batouana, à partir il y a Minova, il se dirige vers les lacs, vers les Bukavu. Nous interpellons les autorités compétentes de notre pays, les autorités militaires. Bakonzi, il y a Sud Kivu, il y a capitale, il y a Bukavu, de Sud Kivu, Bukavu. Le M23 est en route vers Bukavu. Nous vous sensibilisons, nous vous réveillons de prendre toutes les précautions possibles, de sensibiliser notre peuple, notre jeunesse, à rester debout,
à bas la paire, la patrie ou la mort. Et donc, très chers compatriotes, ne garde pas cette vidéo. Je ne suis pas venu pour des baises. Je suis venu pour que le message arrive aux autorités de Sud Kivu, aux autorités de la République, aux autorités civiles et militaires, que l'ère est grave. À partir de Minova, ils ont déjà commencé à se diriger vers Bukavu. Que Dieu bénisse la République et nous sommes prêts pour la mort, pour la défense de notre pays. Rwanda!